Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala elo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela Bana Kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te se kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenons fort. Mbote Bakinois et bienvenue na retro ya magazine na bino bo préféré Kinshasa na biso KNB. Mokolo ya landi to laksaki bino ndenge nini bana bazonga ki classe. Magazine KNB toza awa na commune ya Gombe, précisément na grand marché. Pour on ça la constat na ndenge ba parents ba surtout ki ko sala ba achat na veille ya rentrée scolaire. Toujours le même lundi, to la sakibino basi oyo baboya kamibe na bomba lia malewa me bango baza batali bosser osenga memelanga ya Jean memelanga tige. Bon appétit. Magazine KNB qui sur terrain pour nous recevoir na bakinois concernant basi oyo bapekisa mibali na bango kolia biloko ya balabala mais roka mweza ke omona mwasi soka bengi mobali ko mbala ebisi na za na terrasse nazo mela mwa moko ako se permettre ya kosenga mobali amemela ye tige amemela ye agent yango to ko tuna bakinois bebisa biso soki agent to pe tige eza na malewa te epeka alewa kati ba a comprendre ndete po biloko basi wana po biloko tu esema na balabala ezaka malewa biloko tu ya kulia ezaka malewa isa tige epeka malewa abata bango ba ali amonga alewa onka po bango mo pe ba asenga pe tige pe epeka alewa po soki yoza mama moboti ya solo na ndako okoki kolama biloko na ndako po malewa bakoma olama na kaleso bakoma olama na soutien bakoma olama biloko ya salite ekoki te mobali ya ndako ali ya malewa te ali ande biloko ya ndako po biloko ya ndako mama osala episi ya propre akolama biloko ya kitoko apesi mobali ayebi kosoigner mobali me biloko malewa yango mibali bakima ya ndako akolinga susu abala mwasi ya ndako te ayebi mosala moko ya libala te baze basi ya balabala po mwasi ya libala asala bongo te ako il faut alesa mobali na lenge biloko ya propre baza ba hypocrite parce que tant oyo zo senga mobali ayela yo eloko na pe utika na balabala bon pona ngai mobali na nga soki neti akei na ye musala na ko permettre soka yo kinzala mais aluke sika moko ya propre oyo ko pese maladie te eloko mo eza classe sika mo boya moi bien eza classe moi ko dépenser moi 2000 3000 alliés et ça la ngelo te parce que na yebi eza temps na ye ayoka kinzala fois lia jamais zonga suna ndako mais oya ndako ezali na wana o préparer na yebi na poko tanga oya il faut lia na ye na ndako
Topexé mais yo mo senga tige peut salemi na balabala oza hypocrite la ki sa identité na yo ndengo zalaka. Boki on va kinoni ba pesi ba point de vue na bango alors bino basi o bo pesa mi bali na bino bali ya malewa eza on ma bete ko pesa mobali ya malewa te mais yo pe moi si ko senga pe mobali ayela obilo ka malewa te parce que tant yo pozo tinda ya ayela ba tige ayela ka ba nini eza déjà les tozo tinda pe akota malewa donc so li mobali na alia malewa te yo pe ko senga obilo ka malewa te tia ça et l'équipe partout. Mokolo ya mardi to l'accès kibino réaction ya bakinois par rapport à reprise ya dialogue. Mikoleleki conférence épiscopale nationale au Congo 5 en sigle et ça là qui point de presse pour nous rappeler na ba force vive nyonso ya république va se mettre autour d'une table pour intérêt à mboka pe basenga ki dialogue ezala inclusif parce que ceux qui est inclusif te bango ba ko suspendre participation na bango. Mais tout le monde que les travaux et dialogue ils ont continué comme ça la makutu il faudra retenir que les assises wana et puis déjà 3 acquis. Acquis à Liboso et ça que élection et que ça la mana délété il faut que ça la accord pour nous harmoniser le calendrier électoral. Yami Balé et ça que président de la République a que se représenter l'issouté sinon 5 ans en opposition ba ko quitter dialogue. Yamisa tout eza débat et élection nini toko bandanango de la base au sommet nenge majorité a proposé qui eza déjà élagué car tout débat ezo salama sur les délais constitutionnels oyo eza directement lié na élection présidentielle donc toko bandana élection présidentielle yango tomituni na issue ya dialogue to s'attendre na nini ba accord politique ya harmonisation ya calendrier électoral p il y a oyo ezoloba mate c'est-à-dire ndenge toko gérer mboka après ba wana ba acteur politique ya sika na période électorale oyo toko kiko benga transition en quelque sorte parce que kota la ndenge makambo ezo kendele il faut ko pesa seni temps ya préparation ya calendrier électoral Kinshasa et l'équipe partout. Kaka mardi wana to l'accès kibino réaction ya bakinois par rapport ya lundi sans école oyo bandeko ya rassemblement va décréter. Kinshasa et l'équipe partout comme annoncé par le ministre, il y a enseignement primaire et secondaire, rentrée scolaire année 2016-2017 et zalaki effective na ville ya Kinshasa, KNB kitaki na lycée Movendana, institut francophone pona kota la ndenge bana classe bazongi boyo kanenge ba professeur balobi na micro ya KNB. Rentrée scolaire ezalaki prévu le 5 septembre lelo. Bon biso balaki citoyen mais tomoni bana baye ka muke lelo. Alors yangwana biso balaki c'est comme toyebi ke za mukolo na biso kozonga biso toye tozana misala na biso ezala biso moko balaki c'est ça li biso passe. Na yebite bon tokoki koloba nini mais bato oyo bazwaki likanske non so soki ndenge nini soki ndenge nini wana eza ba erreur parce que bango pe batanga je crois bien pe na série na bango ezalaka boyete biso toye na musala pour que to remplir tâche na biso to sengi na baboti ko bazo traîner encore balingi kotinda bana te ba faciliter biso musala parce que nombre de jours et enseignement ils a bien calculé pour permettre que tout comme on a prévision tina souka. Or ba jour au bango bandi ko longola biso déjà ça risque de perturber déroulement annuel na biso mbuloyo. Rentrée ezali lelo les 5 vous avez une école pour les qui dans ba classe au moins quelques ba la baza déjà voilà qui se fait bazali pour na ba parents ou ba nous savons que le temps est dur, mais avec le peu, le minimum, même matériel, cahier, tout ça. Bolandi ndenge rentrée scolaire et salamine à lycée Movendana institut francophone malgré ba difficulté mais ba parents bazako se sacrifier pour na bana na bango batanga Kinshasa et l'équipe partout. Toujours le même mardi, tout l'accès kibino réaction et à bakinois par rapport à recouvrement forcé à SNEL.
Kinshasa et l'équipe partout, tous dans la commune ya Kasavu, Buna avenue Popo Kabaka, précisément la quartier Lodja. Et ce que tu as Solana Bakinoa par rapport à slogan Osnel Abimisi, au footité Tokati Bakinoa ba répondre est-ce que vraiment vous avez le droit ya kokata bango courant? On a bazana droit à temps qui vraiment batika slogan wana bakosa l'erreur te na kokata courant parce que biso d'abord to foot à courant cher. Bapaya bazo zo courant na biso bazo foot la bon muke. Biso tozo futa ngo cher et puis consommation na biso eza muke tozo consommer courant muke de l'estage eleki batika biloko wana na 30 jours lem so tokyo za na courant kaka 5 jours ou bien moi mobimba pe courant za na ngote mais siko l'air ya koya po aluka aye kotikela nga facture na ko futa ngo na condition ya nini puisque nga na seli courant lem so na selelité lem so na moya eza et banda tongo ti 13h et kenango mais ti butu mobimba bwana courante lobi pe bonamu ki bwana ngote ata yo moko ndeko na ko futa SNEL ndeni. SNEL étant une société comme la société nyonso bala dans la banque que mutu nyonso ndenga zawana a consommer courant la bango a futi pe mais au cas où a consommer courant te bon on te comme muibi en quelque sorte parce qu'on ne paye que ce qu'on a consommé. Et là, il bosso net pour n'angana rosengezani. SNEL a bongisana nos services techniques na puisque ba matériel na belé comme ba câble et baby. Misusi a ko remplacer zate. Alors le col a ko pesa ko fournir courant na quantité aux populations zolingate. Ya ko procéder na on a recouvrement na ndenge azolingate pour mutu moya fute malamu ezate. Moutago ko futa malamu ka na seule condition soki ezaka zo courant na temps plein comme il faut na moment na zali redevable na SNEL ko ko solder ba facture na ye ngana lo ba slogan oyo SNEL alobi ke ofuti te tokati eza na bato baza mitema mabelo kwa bato SNEL te mais bato SNEL na ebite soki penda matata mponyo azotala atala kapenza boye ke alandelaka ba PDG wana po azoboya kolongole pona ni SNEL musala mabe baza mitema d'abord mabe Boyokine bakinoa ba répondre na micro ya KNB alors le kosenga juste na bajon ya SNEL il faut que ça musala bino malamu c'est bien bon bolo baké bo futite bo kati mais ceux qui population azali ko consommer produit na bino te vraiment kozala pasi azo courage wana azo plaisir ya kozwa mbongo na epé pour la refuta parce que azali ko bénéficier na eloko te en tout cas so bozo sa malamu musala bino bazali ko consommer courant la bino du 1er au 30 en tout cas bazana bonne volonté wana ya ko futa bino Kinshasa et l'équipe partout. Mercredi, tolakisaki bino ndenge bakino ba réagissaki par rapport à ba famille oyo ba comment contenir compte ya ba titre académique ya bana na bango avant ya kobalisa bango. Moi neza au préparer venir na eza ka te roler ya partir à d'autres té mi basi mingi ba komi ko tula po ya nini parents o exagérer fartir bongo te o tulisa mwana yo o ko lela pe mwana na façon mususu na ndenge mususu meza ka te o na ndenge fartir fo na tsaka prix ebele kaka po kaka mwana asa licencié siko mwana o atangi te le so ba parents mobali aye abala he fartir bo tsiko moins cher po nini atangi te eza bongo te ba parents o basala bongo ko exagérer fartir balanda po na selon ya étude ya mwana que a sali licence a sali aza gradué aza licencié eza bon to apna ko se ba parents ba sala bon eza bongo te batika vie actuelle eza problème asymétrie donc tant yo sali flèche d'aller flèche retour paye kozala voilà la raison lelo biso bana mibali tozo souffrir bande kona biso mibali o baza prête à marier bazo souffrir c'est parce que ezaki na papa moko batangisa ki mwana na ye il croyait que azo investir na mwana mais ce qui réellement ko investir na mwana c'est bien penser moko ya malamu mais ko penser te mbongo nyoso zo bimisa po na mwana no ya mwasi ezapo ozongisa ngo na dot non wana azasu mwana na yote aza marchandise pour ngana ko lo mariage d'abord eza symbole eza amour. Mariage d'autres est un symbole. Ce n'est pas des milliers, des millions de dollars au fan de salibala ti. Au fan de salibala eza nini bizaleli nanu ya mwana oyo yo scolarisé. Est-ce qu'il y a ko fan dans libala ou bien yo ko senga ba facture rebelle pourvu que moi na kele lo lobby azongeli yo. Pour moi
makambo ya dot wana yebisi ngai eloko moko te. Ngai parent nde naza na devoir ya ko supporter mwana na ngai na niveau d'étude. Ba parents on bazosala makambo wana batika ngai naza na bana basi naza na bana mibali. Soki ngai nasali pona yanga ya mwasi ebongo ya mobali. Eza kitoko te ba parents nde bazosala ndenge wana. Biso babalaki biso bongo te. Ezali mobali amour nzambe apesaki ye. Soki kaka amoni ke wana ya ngai en tout cas akokena ba parents para kosepela ke mwana baya kolongola ye akokata kaka muke tango ya biso wana batika kosala biloko nde mwana senga doti muke pona nini tata sepela po baye kolongola yo en charge. Toujours le même mercredi, ba reporter ya magazine Nabino bakiteki na terrain pona kosola na papa Makaya. Nzambe mwana mubali oyu napesi voyage nye kati ya maboku na yo kulongwa kaka esika za kuzwa avion akenda mata akenda pu nzambe zala na ye azala kisuka te nzambe azala kisuka te me azala mutu tango kukoma na mboka wana ata malili izali nzambe abima bamona ye kopo wanitala eza nzonzinga eza ena nde mona batroupe na biso tozalaka nango omonde so tosangani tokomi ebele bamobenga yango nzonzingi me nzonzingi mpe yango mabe te eza yango selo filme moto asali filme na ye asali casting amo te na capacité moto akosalanga role ya directeur oyo bie ya domestique oyo papa Makaya obie papa Ntsaka donc bato oyo basalaka bongo landela omona ye moko akenda oluka producteur po akeluka producteur est-ce que producteur azona na valeur comment mais tango yo fandi ya sali casting na bengi yo tango ya vo yo sala musala boyo wana caché na ye azo apesi mbongo na o bon na minute on nzonzingela na osute po nzonzinge kufa tango nzonzinge zalaki nde sava bato wana se retrouver mais siko musala se beba oh yo ana kishasa te e mambo eleka na poto te ke baboya ba artiste nyonso musala pendeza ndenge zalaki susu te na banfoire bano baye na 16 bayebi na bango eloko baosala te azosala nini aluka nini bakoti na mosala eloko ta mosusu kozula $1000 ye bapesi ta mosusu $100 me loko ayaki ne moto anda osimba ne batelefone ya acteur ye mpe mama komi acteur aosutukila da $100 alors bato mpe susu basala mosango baproducteur bakona bango na idéologie wana epuis ke bana yango susu bakomisi bato mosusu mpe baproducteur moto wana mona aza ne producteur te me bango bakomisi producteur ya ko edenga basali film na bakebi ya ndoko nswa wiliki santu memelanga na poto kende kotekela ngai tango wiliki santu okende na poto kuna soki nani ayebi ne musala wana te ya kozwaka aluki bato asalaka théâtre azwa bana moko boye napesaki bango $500 basalinga film entre temps ye producteur wana poto akobimisa ta mosusu ba 5000 na ye ba 6000 mo azwi produit moko boye bapesi ye na $500 je baby jeudi tosolaki na bapapa bayebisa biso soki bakoki kopesa mwana ye ya mwasi bisi tina age nini. Kinshasa et l'équipe partout, magazine Nabino toza na commune ya Kasavubu, précisément na direction Force Chaba. Et si kato yoko solo na bakinoa, ba pesa biso ba point de vue na bango, ba pesa biso soki papa yo koki kotika ko pesa mwana na yo bizu na munoko na age nini. Boyo ka bango ndenge ba pesa ba point de vue na bango. Que papa li abutu mwana mwasi ya pesa ba bizu na munoko. Eza permité pour na biso ba Afrika. Et wana eza makambo mususu, wana soko komi makambo paita ba science sécurité ko bazoko taka. Pour les tout mwana mboka o monaka papa wana aza bien ote ya bolingo pour mundele ndenge aza wana bakoza na famille bana basi baza wana mwasi aza na bana bali baza ba ko taper la douche ensemble pe tout na plage ba soko pour na biso ba Africain eza bien te. Jamais akoki kopesa bizu na monoko po soka pesa bizu na monoko seke komi makambo mususu po na biso ba Africain makambo ne zalaka te po papa oboti mwana na opesa ka bizu na monoko eza bien te mwana koli
esalama te likambo wana ekosalama te loba na matama sava neti bambote oyo bapesaka na matama wana eza likambo te me na munoko wana elingi koloba nini munoko eza mabe ekoki kosalama te nalobi mpo na bato nyonso te mpo na ngai selon respect naza nango mpo na mwana ngai nakoki kosukisa l'âge ya 12 ans mpo au-delà ya 12 ans déjà fille azofungwama akomi na makanisi mosusu soki oleki âge wana ozokontinua kaka kopesa mwana o bizu mbala mosusu mwana kozalaki papa aza na makanisi mosusu epai na ngai papa pe de même mwana o ndenge aboyaka te bizu donki alingaka peut-être tosala ye likambo boye omona kaka papa profite na faiblesse wana jour moko ameli maki na ye moko eza normal mama aza mwana na ngai nakochange ye akoma mama na ye te aza kaka mwana na ngai toza na ye na ndako tozoyamba ye na ndako tozosepela na ye na ndako nakotika te eza inceste te pa mobile na ye na 40 soki naza na bomoyo ye akuti ngai boye nakomi deja koka aye ayambi ngai papa ye ayambi ngai apesi ngai bijou napesi ye bijou boyoki bango ndenge bapesi point de vue na bango alors il faut qu'on retenir que biso tozali baafricain en tout cas ma mosusu epa na biso baafricain ezalaka permis te epa baoccidentaux ekoki kose comprendre papa ti na age moko ya mokolo age avancé akoki kopesa mwana na ye bizu mais epa na biso baafricain en tout cas eloko wana ekoki kozala vraiment acceptable te Kinshasa eleki partout. Toujours le même jeudi, to sola qui paye sous na ba maman ba ebisa biso so ki lelo apprendre que moi na yo abimaka na mobile na yo réaction na yo kozala ni. Félicia et bien la camerounaise la monnaie. Kinshasa et l'équipe partout le magazine a bien entendu sous ce solana bakinoa comme d'habitude ba ebisa biso so ki lelo maman découvrir que mobile na yo o va na rana ndako moko azobimana mwana o bino bobota bino mibale oko réagir ndenge nini. Dans la vie nangako oza musika po sa bomi ngai tara mwana vie na avenir na ye et c'est koufi. Donc moi na nebe so na récupérer comment mais pour na papa nanu oza na bongo pour na mwana tana otika mais na lukana récupérer pas zakaya ngai. Nako réagir pe ka lokwa mwana nzambe. Na oza apprécier te que non soit na silingila mwana to mobali pour acte wana ça acte moi c'est normal te. Faut comprendre nos actes mo spirituel, faut na prier, na regarder situation na ndako na ngai, na récupérer mwana, na récupérer mobali na luki basala nzambe, ba aider sur la situation c'est tout. Bon, na ba mama mususu ako m'appelle libala, pour moi na ça déjà ndoki. Pour bi papa o ya boti yo ki no bimanel sur ça da ki moté à mabe, ça mwana moza sorcier. Face à musika na biso. Face à mwana mabe. Mwana oyo bilisi na mukili akoma mwasi na yo obalukela ye ezaki ndoki fona tinde musika po basi baza libanda poni koluka libanda te oke lingaka mwana oyo boti ezala te bon mwasi oyo botaki na ye azala ni nani ndeko no ubie mwana mutu mususu ezala ndeko mwana ezala te pona nga pela so tata mobali wanga ya bimina mwana ye mwana nga na botya koma mbanda na nga na yo tata na ko bomo pe na bomi yoti boyoki ndenge bakina ba répondre na micro ya KNB en tout cas ce qui kawane comme lieu maman de préférence il faut d'abord aux ana maîtrise de soi to boité et ça situation mo ya passer au ça là parce que qui affecter peut même famille na yo en tout cas mais il faut d'abord aux ana maîtrise de soi au solo na papa au solo lipe na mwana en tout cas pour trouver solution à l'amiable Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi, tu proposais Kibino ba pasteur ou ba bête à forme à solo. Na histoire ya l'église de réveil na RDC to mona pe tozo continuer komona basali ya nzambe oyo balataka forme pe bandimi basepelaka na bango makasi. Na enquête to sali sur Facebook pona ko tuna ba pasteur to basali ya nzambe nini balataka forme makasi. Ya liboso archibishop Courtinon Fernando avant bakangaye azalaki kolata kitoko cher pe ba griffe ya solo. Après tozui Denis Lesi oyo kutu tilelo tomonaka ba photo ya garde-robe na ye na ba réseaux sociaux. Jean Bosco Kindomba ya sans précier à travers ka veste ya taille ya solo avec bretelle pe ya rataka chaussure te. Makambu yango esalaki ndeti epemaki me génération ya mikolo yo batombo kisi yango mabe.
Prophète Dodo Kamba abetaka forme makasi pe ayebi classement ki pe atomoki na ba relax ba couleur ezwaka. Prophète neye masikate na ye kutu mwana poto ya kala alataka cher ba pièces rares pendenge kaka savane de pichu apesa guna kroko ye asepelisaka ba chrétien na Weston. Joël Francis Tantou ye balobi azalaka propre mais mikolo yo azokota ba maison d'habillement ya solo po azala na rayon. Aseka génération ya liboso tokoloba te mais mutu asimbi bendele ya forme eza vraiment l'évangéliste et le très valable trésor mukuna tala ye bien arataka nkoma te na nzoto. Basoni Kafuta Badadi Diama Kalonji na Léopold Mutombo bango tout batu ya classique. Mais Moïse Mbiye ya cité Bethel selon Basser abundaka bien na relax. Dayo Samuel, Baraka Mogisho, Pasteur Atoms, Roland Dalona, Marcelin Tounasi. Bango babetaka biloko ya Turquie ya solo. Pona banena ba veste ya couleur Pasteur Godin Poina Walo Mutsenga bakanga. Enquête ezo continue Kinshasa et l'équipe partout. Kaka vendredi wana to proposa kibino actualité oyo domina ki na Facebook. Tobanda actu Facebook ya lelo na communiqué de presse ya facilitateur Edem Kojo plénière ya le 8 septembre 2016 na dialogue et portaki sur présentation ya mission d'audit ya fichier électoral ya 2015 ya organisation internationale ya francophonie et salaki sur fiabilisation ya fichier électoral. Représentant ya organisation internationale ya francophonie ya salaki proposition misatu. Qu'on garde fichier électoral il y a 2011, qu'on révisait partiellement puis qu'on refondre totalement en 10 mois et demi. Seni côté nae a proposé na plénière ndenge nini ba élection yango et Kobanda. Kobanda na provincial pe local si mana ba gouverneur, ba sénateur pour na kosukisa na présidentiel na députation nationale. Yami balé présidentiel, législatif, provincial na local. Yami ça tout présidentiel, députation nationale, provincial na local le même jour si mana ba indirect. Majorité à lingito banana local mais opposition à boyi yango tina suka. Plénière ya lobby ezalaki essentiellement basé sur audition ya ba ministre ya gouvernement, ministre ya justice à lobby que plus de 100 prisonniers bazobima. Ministre ya communication DP a annoncé que karaté ba télévision na ba rédaction et kangama bazo fungola. Koutou contrairement ya oyo co-modérateur Vital Kamerhe alobaki sur ba télévision ya Lubumbashi, ya propriétaire ya Nyota TV ba publié l'autre ya président ya CESAC Christophe Tito Nombi oyo asengaki na ministre ya tutelle afongola Nyota TV depuis le 12 avril 2016. Nyota afuta nyonso depuis janvier. Ba récit à l'appui donc pour la description ba boma moto. Photo moko ezosala buzz makasi na Facebook. Facilitateur Edem Kojo alata toge misusu balobi asalaki teuse misusu balobi que eza na kati na ndaku ya nzambe na bango. Photo mususu ya buzz makasi ezali famille Arnold Mbala 33 ans, étudiant na mwasi na ye Jeanne, baza ba chômeur mena bana 8. Après kouta na ye France, awa na Angleterre ba pesaki ye esika na hôtel na 3 chambres. A posté photo oyo bazo senga ndaku ya 6 chambres azo sala ba étude ya ki infirmier. Oyo soki azalaki demulu mais Arnold Mbala 8 enfants ata kutuma ngoya yango na mboka ya batu boyete wana ba internet nde bazoloba. Mais na kotala lisusu mwasi na ye on dirait azozela mupaya. Actu Facebook ya KNB ezobimisa bango nyonso kala makasi vraiment Bokolanda. Kinshasa et l'équipe partout. Mokolo ya samedi tolakisaki bino match amical oyo FC Dijak ebetaki na Nord Sport. Impression dans les tout ça a toujours essayé comme ça l'évaluation, il y a pratiquement saison, il y a préparation équipe et impression dans les satisfaisant parce que par rapport à l'équipe Ototo Betanango Lelo, Bazana expérience, Bazaba Joron a déjà aguerri, va bêter quand même la compétition à Divanda. Et par rapport à Bissot, recrutement autour de Sala, et certains joueurs autosuis, Bazana normalement expérience sur la terre, mais
il semble commencer à être à la hauteur par rapport à Banyana Bango. Et puis voilà quoi, régime est presque uniforme et impressionnant, est vraiment satisfaisant. Bon, je crois qu'il suffit de voir quand même Dengue Bapoulé va se comporter dans le terrain. Donc, moral les a vraiment au beau fixe. Et comme je dis, il nous reste encore quelques matchs amicaux à Beta. Mais dans l'ensemble, je crois que ça va. Les supporters FC Dijak, d'abord, on a remercié Bango pour le soutien pour la saison et que tout le Bango sous davantage, soutien à la morale, et ça l'ira toujours bien. Et que cette fois-ci, par rapport à classement dans la saison passée, Tokozo, ça l'a effort à améliorer pour tous, vraiment parmi les carrés il y a championnat autour de la saison autour de Merci pour la confiance et fidélité. Oh, vous allez toujours copier ça dans le magazine Nabino. Il y a le lot comme na Souka. Tokutani Bongo Lobby. Na Julie Biuma pour la numéro 1 Sika Kinshasa et l'équipe partie. À travers la flamme par la com, devenons forts.